Merci Mingi Timothée le Noir. Vous comprendre que Tovali na Kinshasa label. Oye kuma makana Argentine ngobilamba kaboyo kinenge Timothée le Noir abeti masola Kinshasa yé à défendre na yé. Gouverneur ya ville Kinshasa lobi Kinshasa il fallait kotambola kitoko makamnoso kitoko mais communicateur ya eu de pèse. Papa Molobeli ya lobi Kinshasa pena neti kaka. Kinshasa kuma mabiente to yende invité la bisami balé to zoye et bongo to zonga. Non, poste non, vous allez marier, la IDPS, par IDPS, tu sais que vous allez mourir la boni, et puis nous allons aller tout ça là. Donc, pour tout le monde, ils allaient monter la maille. Là, ils allaient communicateur et IDPS, puis surtout, vous allez bateau, et c'est gagné de tomber comme ma force, et c'est quand même IDPS. À part ça, vous allez payer président de l'association Molakisi de Belgique du Congo. Donc, au Bunda, en 2023, chef de l'État reçoit déjà plus ou moins 5000 voix de Maragati, l'association Molakisi de Belgique du Congo. Merci beaucoup. Actualité dans mon cannabis, vous avez dominé la Marambo Béné. Mingi dossier à Séni. Mingi Bazou va le choix. Topeko pour la présidence Sikawa au cours de la Séni pour l'élection en 2023. Actualité, ils allaient dominer le dossier à Kinshasa, où le président AI IDPS, l'honorable Jean-Marc Kabouni, à 5 députés à Kinshasa, Kinshasa a gouverné. Donc, il a salité l'équipe de la ville à Kinshasa. Tout le monde dossier, il y a président et il y a CENI. Dossier à président et CENI, il y a le communicateur, il y a IDPS. Nous sommes dans le monde. Bon, il y a aussi des débats pour comprendre le dossier, il y a président et il y a CENI. N'a pas comprendre que pour l'année, vous ça va se et puis, il y a une obligation, il y a le président et il y a CENI. Attends, vous m'avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez une obligation à cause de la président. Mais vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, mais vous avez dit, famille politique, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, biso na biso susa biso ezali ba pour Amérique na Kenya toke de la Kenya to edi coûte que coûte pour d'avoir des années à la biso par rapport à tellement biso to kozala te dans la millionnaire et pour la biso de liga dima c'est déjà la biso déjà kozala déjà on a manemo ka ba ete moto azaka makasi et c'est que ça déjà ba dima wana mandima et puis là c'est que na meka ko bomisa mo moke o yo c'est que yo comprendre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aina kongela oyebi ki tamba ponaka liboso malonda si confession religieuse va voter ni balé va voter quitter ils allaient ba catholique na ECC Assemblée nationale on va okumba na maman Janine Mabunda enterinaka président ko ba konaka mais tant que comme pas chef de l'état aboyaki parce que peuple aboyaki malonda très bien les lopé ndenge moko deux ko aboyaka malonda ba boyi susu ka di malelo le continuer de to sunga tango robili kamwa rosa malonda ngai na otwangi na Kinshasa vrai to mona ki makambo isala ki mais pona nini te tango ba poni le bodelika ki manenge yo moko kuchiko ba ete iboso na tango ya rosa malonda desordre ezalaki na kata desordre bino baolenge nini desordre ezalaka po bino bato ya IDPS botingi bato batia desordre baboya malonda ezalaki tinda moto te ezalaki bamilita IDPS mboka oyo ezali mboka bakongole nyonso tozala bato esika nyonso bato bayebi barealité ya makambo ntango bato bakoyaki kosala malonda bakoyaki mpona makambo ya si confession religieuse oyo tokoloba oyo ngai na yo ndenge azalaki na majorité ya si confession religieuse oyo bandimaki ye mais peuple akoyaki parce que tolobaka ete la souveraineté primaire appartient au peuple peuple abimaki na nzela est ce que na ntango adelikadi momoni peuple yango nde bolingaka delikadi bandi aleka tokolingeli oyo moko te nakoyebi tozali lokola peuple abimi na nzela te yango olikaka kadi baleka biso tokolinga te pouvoir elaka na maboko ya peuple nde mokonzi yokanga na solaaamota otulinga motunga esengeli ete bato bakolanda biso balandanga nao na bokekomona nakolakisa nzela yokanga na yebisa nalobi malembi nakotikela yo ngai nde naotolo mituna bareponse epa na yo voilà yo kopesaka bareponse oza na ntango na yo nyonso nalobi boye peuple oyo abimaki pouvoir ezala na constitution parce que la constitution nyonso ezali balobi mpona kopona président ya CENI il faut baconfession religieuse nyonso bazala na liloba moko na malonda ba confession religieuse ezali maloba moko te catholique na ECC baboyaki ndenge moko eye na kadima catholique na ECC baboyi assemblée nationale na entériné te ndenge yo moko kutikoloba ete mituna ya yobi ya ngai ntango tikela ndata nasaka na tata kosolanga wana komona tokosola no na kitoko nalobi boye sekeli ete ngai naotoka
nalobi boye ntango bato baboyaki osala malonda ezalaki omoni makambo ezali kuna ya Jani Mabunda bange basala yango na forcing po ete osala leki mais ntango bamoni population abimaki nasi yomonaki makambo wana ndenge elekaki obi badesordre esalamaki population abimaki azalaki ya population ya IDPS te mpe vano omonaki na bato mosusu bandeko na biso alamuka bandeko na biso basanganaki na koyebisa ntango nakoba bandeko esengeli ete tosekomprendre biso nyonso toyiba kongomani makambo eleki ya baponami ya Félix biso okwela ndeko te biso ozambe si par rapport ya komba oyo tobunda na kati ya mboka oyo toza si ntango nalobi na oke peuple nde akimaki na nzela estce na ntango ya Denis Kadi bomoni place peuple abuki eloka moto si remasi pouvoir est-ce yo kanisi bato nyonso baza na politique na bino kotinda bato na nzela bato nyonso baza na politique wana te mon cher nakoyebisa obino politique na bino idps ondire ezala kotinda bato na nzela mais bato nyonso baza na politique wana te kotinda bato bato na nzela bato bakufa bacivile bakufa bapolicier bakufa naloba eloko moko esengeli ngai nao tokende malamu po ete bato bakomprendre biso politique na biso eza ya kotinda bato na nzela te oesengeli oyeba IDPS ezali état d'esprit IDPS etindaka bato na nzela te biso otindaka bato te ntango tomoni likambo mabe moto nyonso azali ndingaki yayebike mboka oyo makambo esengeli kongole nde abundela yango yango omoni pepe atumaka na nzela mpo na ye moko kosala kosala biso otindaka donc mpo na Denis Kadima oyo ezalaki shwa na biso oyo biso toponaki tolobi mpe boye soki basango bayi na kandida na bango na moshi yokanga na zona ntango na oyo baboyeme moto liboso akoporte gara makambo ezali sho lelo eyango bien onga respectaka motu moi ntongo poko abenda biso biso bayeka bakatolike na katolike na koyebisa nayi mokristo bato batiaki yo poako na 2018 kokoma président lelo texte koma ndoki katolike wana na ss bango batiaka yo poako ndio obosani bango lelo biso tobosani katolike ata moke epi biso na katolike tokobebana te bato nde bato bakoluka biso na katolike tobebana bato banani bayi bato bakomema politike ya lokuta bango nde bato bakoluka tobebana likambo ya choix président seni ekomi biso likambo nakoyi biso clair parce que yo moto osote likambo wana est ce que okozala na conseil to likanisi ya koyebisa na président ya assemblée nationale opesa papa moso conseil ena na komona de moso akokelisa komike utolekana likai na baitami okena baki mikolo na uti kolobaki Félix akokende chef de l'état akokende asali déjà 3 mois et 20 jours mpona nini alobaki bongo par rapport ya vision na ye par rapport ya matérialisation ya vision na ye chef de l'état sali 3 mois te chef de l'état aza dans 3 ans tokosolola pardon ndeko nanga papa molakisi kombo na yo molakisi naboyi te kombo na yo molakisi donc oza lokola enseignant mwalimu dirigeant voilà kokasa te biso tona na télévision toleki bato bazotala biso na mayele te mokonzi mboka asali 3 mois te mwana classe mosu akozwanga kolubaki ye na cour na classe adi président asali 3 mois mokonzi mboka asali 3 mois te mokonzi mboka aza soki aza na 3 ans déjà longola 3 mois ngai nakoloba boye par rapport ya matérialisation ya vision na ye oyebi makambo oyo te koleka mikolo tozalaki awa chef de l'état aloba okuna présidente ya ensemble alobi boye okuna nani premier ministre irunga irukamba alobi boye okuna alobi boye vision banda omoni irunga banda omoni ndeko na biso sama lokondi akoti na kati ya nasi omoni ndenge tu as chef de l'état et nous sommes toujours toya wana mpona 100 jours premier ministre sama lokondi donc esengeli chef de l'état travaille na moto baa na ye vision moko tokokoma wana biso liboso toyaki na bato bayaki na vision moko mpo na nga nakoloba Félix asali 3 mois et 20 jours président de la république asali 3 mois et 20 jours yokanga na par rapport ya matérialisation ya vision na ye na 3 mois et 20 jours wana nasi komoni makambo tokosala liboso toyaki ata na ndenge ya kosala makambo tya état de siège te ntango toyaki na bato wana oyo oyebi wana état de siège ezalaki te na kati ya mboko biso totiango na 3 mois na 3 mois wana oki ke biloko deja ekomokita asi il faut tolobaka makambo ya solo na 3 mois oki ke réserve d'échange emati mais salaire à bato ezomata te bato mingi baokutaka te malgré réserve d'échange emati soki miandekona na mboko tokutaki yango maladi na bango butu moi na baetuke maladi esilaka na mokolo moti tokopesa moke biloko ya mike na oyo ezali ke tokote moto toyei kobandaka na kisi ya makasi mamoko te donc kosala biloko nyonso ezali kokuwa na bagete magique te mais tokokende moke moke esengeli bato bazala rekonesa bandima ete kosala tosilisa dossier ya président ya seni mpo na yo donc olingi lokola Kadima azali choix na bino ndenge olobi
Papa Nabiso Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a entériné et puis chef de l'État a confirmé. Mais on a oublié ça, on va choisir, on va discuter avec nous, on va choisir, on va choisir. Tant qu'on a pour nous, on va les aller d'aller. On a eu un communicateur, il y a une pièce. On a eu un calima. Quoi ça choix Bino? Parce que quoi ça dit la choix là, namoni motoana na compétence à maram, motoana na makambo ya bwani hapo na kuchana kaka ya mambaseli wa. Mais ça peut choix Bino. Choix na yusa ki okele ro ba discuter la tête. Ngai nde choix na ngai, na ebite choix ba to musume ngai choix na ngai elika kalima. Yewana nde motomba na kolinga azma contexte. Merci papa Molakisi. Donc on a eu déjà ça salité. Pour ngana ko biso Kinshasa ni bosoto makasi. Ndenge na uti ko biso ba place mosusu mbe gentil na koma kamote. Vol même na bakoto na lobi kuna bakota ba kimba ba sangama bakuna. Akoma akuna te. Bakoto mususu na uti ko tanga kuna akoma akuna te. Amakala munza kota uti ko tshela bato wana makadamu wana salité to ndi wana. Et puis motorba ite ke Kinshasa ya salité bosoto ko ngana ko ba ko et il est rombungu. Wa vice premier na ye. Nous avons dit que Kinshasa bongi. Place où tu tanga wana basali nzela 60 ans bazana nzela te mais nzela yango wana salemi. Mais yango na ko tuna. Soki sur 10 moto azui moko est-ce que azui? Asali. Azui te asali. Azui te na ko ebisa. Mais moto kanga na pesa la bakota pesa raté. Siko yo lingaki siko yo kanga to. Bino boko sunga chantini te. Bino ba pandisa ngo boko sunga ete. Faut ko ebisa ka vérité te bato ba ko ba ke osali te. Ko chantina mega ko ba kisa ba fort akende liboso. Est-ce que bino boko apona ko. Oui que ba province ba gouvernement provincial et vivre en rétrocession mbongo ou dans le gouvernement central. Mais ça fait 3 ans. Non, depuis chef de l'État à Kota, 3 ans, rétrocession, mbongo qui est dans la province, pour la province vivre. Province na province, à comment vivre dans mbongo na yi. Alors, on go bila zoaka, ya wana on sala banzela, c'est le projet na yakini bopeto, bani donc pour la visa bien. Mon cher Tala, ngobila azo rétrocession, de mbongo ekotsa kana villa Kinshasa, ngobila ko sela ngba biloko wana na mikolo. Asali yango pe na kimia. Tobi makambo ekota, kanya ko ekota na kata Kinshasa. Mungu kota ka forta na bato déjà kara bakotamba butumo etongo poko ba compagnie oyela kati ba biloko wana bata déjà peut bakotamba butumo etongo poko na makambo etali ba panneau publicitaire Kinshasa kota ka mungu ba wenze weza na kata mboka o ba oyo transport oyo ya nini ya provincial mini ya ministère ya transport oyo ya provincial o ekota ka mungu butumo etongo poko suka tini mo moke kuna oui o atika na ngwana ko sape musala ende likamba volonté pe likamba koyeba azana ba collaborateur maramu soko ina ba collaborateur lo bato lo biso o mona Kinshasa ko la longi wana lo ka ko to tête de visa ba stratégique encore atika da dossier na ko lo ka lo bibo epongo bila de ça mona ngoza pas signer noki po banda cop na o yango lo ko attaquer motabandi Kinshasa ingo bila tendeko Kinshasa banda kala ngobila go sa ila tana e so ngobila boy ke a sala ngo bien to sala ngo mabe a sango mabe Kinshasa za propriété Kinshasa insalité na ko bisayo toko tambo ngana yo la tiki toko boko tambo mais les cas ba venir mususu ko koleka ba place mususu mona mutu ke kota ka tekana Kinshasa yo mona Kinshasa ba la tsango ba ga Congo ndemboka wana ndeka Kinshasa ba place ba ndeko mususu ba ko vanda kuna nzela mutu ke kota ka te ebisanga par oyo tangi wana motenga na biso ke sur 10 azui moko yo tanga sur place mususu ya sali mais tout les nga ba réponse ya yo loba moi pas yo kimeli koba avenir lo biso ki ya kuna soki na ngiringiri soki apesali asali azosala nzela ko banda foire fikine lemba ekoti makala ekoti yolo limité mombele bimisi bandal malgré azo rétrocession te na ko comprendre o moke boko sunga ndeko ngobila te monde boko bagasali asali Kinshasa eza ko pays Kinshasa mona ko soko sali place moko moke o ezaki nana ko mata linzaka te a comment ndenge ni so rétrocession zo zoate otulinga zuma ka rétrocession gouvernement central a pesaki rétrocession na lobi boye Kinshasa ye moko nana à part mbongo ekendaka na gouvernement central ye moko na akotaka mbongo ebele mbongo ebombamaka na kati ya mbongo ngo eke wapi nayebi te wana kotunanga te nakoyebi biso clair babi président Jean-Marc Kabunda na badepute mosusu ya Kinshasa bazalaki wana baoluka na bango eloko mosusu ezaka makambo ya Kinshasa te bakoluka eloko mosusu te eloko esengeli tosunga na ndeko baotala intérêt bakinois ndeko gentili esengeli asepela ntango ayoki ke badepute wana bakoloba maka epuis eloko esalinga bobangi moke namoni badepute provinciaux
bazwi mpe maloba akoya koloba ete biso tokokenda biso est-ce que era mosana bango nde bayebi Kinshasa zela na bisa ndeko masoyo bagate gatengamisi bino banationaux botika Kinshasa na baprovinciaux bino epasi nayebiso yo boye badepute wana bazalaki mpe elongo babosani eloko ya kosala bakoya kosoutenir Gentini pourtant bango mosala bango ezali nini kocontrôle exécutif ya Gentini koyeba ndenge nini kotemela Gentini koyeba ete Gentini okosala mosala mabe bakoki kosunga ete bakoya kota badepute wana bakozanga makambo ya kolobela baélecteur oyo batindaki bango kuna na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa po mosala oyo batindaki bango basali yango te olie bayebisaki ndeko kotambola mabe bango bayeboa baapuye po ete bana dynamique ngobila bana kata libenga ya ngobila Kinshasa eza salite to Kinshasa ezokumbama kitoko yo nayebi te soki ozokomprendre makambo tokomi na shit nalobaki boyenakopesa yo réponse nalobi boye bato mosusu bana matoi me bakoyoka te bana miso me bakomona te Kinshasa ezali te nakoyebisa yo